Basalo. Batie moto na Congo démocratique. Les salauds. Bangona. Ont mis le feu au paradis. Batie moto na paradis. Ces salauds. Rwandais. Ont mis le feu à mon paradis. Na bakolabo. Les salauds. Basalo. Ont mis le feu au paradis. Merci. Vous allez en direct qui a Didier Forme à Malatakala TV. Mais TV n'a pas normalement les recommandants internet, on va dire en Sentinel TV pour vous aller partout. Parce que délai bazo cause problème de au quota. Sur le mot quota, au beti kaka, au na YouTube, au beti Didier Forme à Malatakala. Pour ami Didier Forme à Malatakala, parce que ça lui combo au beti producteur, il y a Victor, il y a Papa Wimba, na Kester. Na kotsela ke mo batebele na lifelo na lingiscope batebele oyo na kotsela ngambo wana bazonga koto kombo ya Didier Forme kombo ya batebele ba yebinga nango proverbe 30 batebele ba yebinga te yango na intérêt na ngai bozo za ko récupérer ba o ba yebanga na kombo ya Didier Forme yango na tiki kombo na mais lettre ko banda radio et ko za la Sentinel TV c'est-à-dire soko ngo kota awa toza na breaking news toza na flash toza na flash info tozali pe na on l'appellera femme et puis tozali na Jésus-Christ plein de vie. Et puis, tu as sur la breaking news, tu as information de lundi à samedi. Sur le breaking news, tu as des news au tiers de Juana et Robinelayo. Alors, awa, pour la semaine que Moussala Sangonango ke Mosika, tozobenga na Angola, sikoyo tozobenga na Angola parce que bato Angola, balobi bango pe bazana makamba koloba mutu asokipa na bango azate, tozobenga correspondant na biso kuna na Angola. Na kombo ya John Mambe na soyo na Angola. John Mambe na soyo na Angola. Tozwaye batu nyonso tu oyo bazotinda biso ba crédit nzambe na ngambo na bino parce que musalo tozosala soki ba crédit na bino te mwaye tobenga kuna eza te. Tozwa John Mambe na soyo apesa biso basango ya Angola. John Mambe na soyo. John Mambe na soyo. John Mambe na soyo. Alors, John Mambe, au se présenter aux Awapi, Pebasango, il y a Sentinel TV, Didier Forme, Amalatakala TV, et comme il dit, nous avons Angola. Oui, en tout cas, merci. Comme on a John Mambe et Angala, il a dit Congolais 100%, avant la province de Zaïre, en Angola. Bon. Au découvrir biso ndenge nini po au contacter biso pesa ba nouvelle bandaki boni. En tout cas, comme na bino tele na Facebook, na mona ka publication na bino na sekera na ngoma makasi. Et puis na mona ka ndenge bozali ko défendre mboka na biso et kala nga bien. Ouais. Alors on a contacté bino mais le nom d'amba na bino. Sikoyo basango nini okoki kopesa po ndenge tozoka na Angola bakongole bazonyokolama ndenge moko bapaster bazonyokola bakongole est-ce que okoki kopesa biso information qu'est-ce qui se passe là-bas bakongole bazovivre ndenge en tout cas merci na kobanda liboso na sécurité na mboka soyo nakoki koloba boye à partir ya 2009 ozona nanga malamu boba papa mokili mondesoka yo à partir de 2009, Tozalakana Papa Moko a représenté le gouvernement congolais en Angola. Zaki Kokouas, Azaki Atinama qui est ambassadeur. Mais jusqu'à 2009 au Guinée, Papa a fait la mission du Canada. Le Canada a légalisé Angola dans l'Angolais. On va considérer qu'il faut qu'on a étranger la partie Angola. Na mutali poto ba refulaka na 2009 ozaki papa wana. O azaki lokola consulaire ya Congo na Angola ba refulé. Ezalaka te ça ma raté aussi. Ba refulé awa na so. Bona nini? Ba refulé kile. Asalaki nini? En tout cas, cause na éduqué. Mais que mikanda na ye oya ba ko faire la biso carte de ouais. Le gars pas quand ça va. On va refouler tout le Canada, tout va candider, on a Canada,
à partir de l'amour, au service présent, effectivement, on va pas retrouver. Bandana, il est non pas à tout le monde à la maison. À part passeport, tout le monde dit que passeport, on est à Congolais, et dans l'amour, ça valait le alors, à partir de là, il faut qu'il y ait un Congolais, la dernière de sa carrière. À Violata, à Bomaka, à la passion au gouvernement, vous voyez, il faut faire ça. Et moi, la capacité, de mon côté, le Kinda du Canada, si le gouvernement province de la Congo, par exemple, c'est la mission, je dois caler l'autre côté. Donc, moi, la capacité de mon côté, ça y est, est-ce qu'il faut que les la banque à la mission? Tout ça, le gouvernement, est-ce que le gouvernement a payé que les Congolais qui vont dans la banque, par exemple, au feu? Tout ça, c'est comme tout le monde sur la norme, on va faire au moins 10 ans à la prison, à Sala et l'autre côté. 10 ans à prison en Angola, à Sala et l'autre côté. À Sala et l'autre côté, 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 à la prison. Alors, ça y est, ça fait finalement, pour une colonie de plus que côté là. Ce qui est en Angola, c'est pas tout ça. Le Tanga n'a dit que vous savez, les actifs de la Moluka. Beaucoup plus de Moluka, tant que vous êtes comme si au moins à la Moluka, il faut qu'on ait autre chose. Attends, il y a une chose à nous pour qu'on ait une année, sinon, on va continuer à l'autre côté. Je dirais que nous avons Angolais et Angolais. Alors, ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit que c'est un peu pour que ça, il faut croire. Siko Papa John, kuna bosorganiza ndenge nini bazoboma bazoyida moya kobima kuna eza te moya koprogrese eza te toyokaka mpe kotambola siko bino kuna boko kobima te ndeni makoki nde ezozanga mokili monde kolanda yango sikoyo totia nimero na oko bato batuna obie tobomba mpona po tozala na 15 minutes aussi okonsome 8 minutes bokokende mbangu mpo bato bayeba qu'est-ce qui se passe bato ya poto obie bato bazoyoka biso ya motema malamu basala nini parce que gouvernement oyo ya Kinshasa eza barwandais bazosala génocide susi na bango ezali bakongolais bakufa le plus tôt que possible mpo babotola mabele na barichesse na biso nde tokoki kosatendre na bango te parce que baya bacorrompu baya bamitoman baza baaventurier bazali badémon bazali baqualification nyonso topesi bango Por eso ya pues no más que la escuché, no es una journal, journal no te dice que empieza y que empieza de video ya de mucha muchacha, hasta aquí de la condición, pero no la condición, está con que se me dice, hasta que no con otro con lo que hace que te me dice de Juan, ahí dice, no estoy humor acá con la casa, ay, si lo que estoy de nuevo acá, hasta que des fois, on va aller pour le passé. Donc, on avait dit, des fois, on fait la chose, il faut que ça pas, en comprenant, par exemple, déjà pas la diable au Rwanda. Donc, dans la question, maintenant, il y a ça, c'est que je peux faire des groupes de recherche. Maintenant, c'est pas mal aussi que c'est une chose d'acte. C'est pas mal dans le mois. L'organisation est d'acte. Dans la communauté, l'organisation, c'est pas tout à fait. Alors, si on n'a pas parti, le coup, la partie, on a dit, il faut qu'on voit, la communauté, il faut qu'on fasse la ligne, il faut para mai bueno de comer Angola.
sikoyo olingi biso bato oza na libanda propesa na proposition ide na bino eza biso tosala nini tosala nini mais kote kuna moya kobima kokenda ata na namibie eza te puiske moni kabila toyebi te tokobomi mokolo baluba oyo baza na bakake na bakansonda toyebi te bakokobeta yango te toyebi te mpo na nini bazozela bandoki nyonso tu oyo baza kuna na congo topesa bango autorisation balela biso kabila oyo babwakele mbaso partout bazokoka te donc ekozwa mwa temps soki na biso ke lobi nde tokosala yango mpe dans un mois une année eza nazokosa yo toyebi te toza na processus ya koluka kobengana na kabila na bakolabore ya bacongolais bazoakompagne mais nga nakopesa bino par exemple conseil bomeka koprogresse bobima ngola okende namibie mpe oke mboka mosusu parce que olobi kuna bazonyokola bino baoboma bino pourtant biso na congo toyamba bacongolais ya brazzaville toyamba bazombo ngale naza kokola nayebaka te ke mozombo azaka ya ngole nayebaki ke mozombo aza ndeko aza congolais eza dialecte moko ya congo tu vois mais pourquoi bazofuta biso ndenge wana mais biso ebongo biso toya po to gouvernement wana tobeta yango kara yango tobongisa yango eza démissionnaire bandakala gouvernement wana yo okipesela yango te omoni na france a babomi 12 personnes tozolanda directement gouvernement ebimisi armé elandi bato wana ebomi bango na kivu kuna kabila ye moko azalaka mokonzi ya ba M23 asombaka minduki na Ukraine ebomaka barwanda nani seul le leader congolais ye wana batie na boloko bakolabo nyonso tu bapoliticien bazolinga koloba bazotia bango na boloko ozo comprendre système yango eza te fo kobeta bango kara koluka koelimine bango boluka boprogresse nayebi te ndeko nanga john na interview osali ouais chaque semaine on va intervenir opesa biso basanga ngola batie branche wana mpona bino tokotia libero na bino motu nyonso to akokosoutenir akokosoutenir kuna bokozala peu près combien de congolais communauté na bino kuna bacongolais boza combien est ce que un président azali est ce que bomonanaka ou bien motu na motu aza kaka ndenge na ye nde bacongolais bazalaka désorganisé partout ok likambo te mais bozala mwa bapasteur congolais kuna eza na mwa pasteur oyo aza congolais oyo aza kuna oza mpe na bamwa bapasteur congolais ya église ya bacongolais kuna quand même ok prochainement okolukelanga pasteur moko ya malamu bokozala na ye na bengi comme ça aboleka peuple de dieu ayoka makambo nyonso oleka kuna kote ya soyo nzambe na nga akobatela tia nabondela totikali na 40 minutes simba motema no nzambe na lola yo moto okela congolais azolela partout amona loboko na yo c'est vrai totiki yo topesaki mokongo c'est vrai bapasteur congolais bayiniki yo basimbi kisi yango peuple azotelemana me mawa na yo ekitana na bandeko nyonso baza na étranger surtout bao bana angola pesa frère oyo makasi lokola contacte biso tika ete contact oyo bandeko nyonso ya diaspora bakoyoka baesinteresse na angola pesa kimia bafamille eza kuna bamona loboko na yo basepelaki oza nzambe bamona miracle babima na bapasi ovisite bango visitation divine na angola na kombo na yesu kristo makila no protege bango